Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Bonjour, 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 bonjour la grande famille. Bah, bonjour Nabino, bah, bonsoir. Ici que soit bienvenue partout dans le monde. J'espère que nous vous allez bien. Beaucoup tana, nous beaucoup. Ma BBC, ma BBC, ma BBC. Bino famille libota, bino na mama BBC na bino hein. Bobo misa mama BBC. 2025 yango. 2025 yango. Famille libota bo changer pe. Mama BBC intervention na yo mama BBC oui na mona kiango na live yango pe nazalaki na live wana tellement bat bataga kinga ba benga mama BBC kota nazalaki il fallait que tu na sala intervention depuis hier mais taka dimanche voilà hermo pe kopé ma vous mona voilà mais lokola ba fan ba sepela na ba intervention mama BBC na bité na sepesa pe bino na loba eloko moko wana parce que mama BBC pe la bouche autorisée quoi. Voilà. Kota aimé partager. Bokota awa. Boya komi yoka po nga moko na osa nini na omi yoka kitoko makasi. Nyonso ya misuni awa wa bokota nanu to aimé to partager et ça bien. Ba bon de bien semaine. Ba bon de bien semaine bino nyonso ba bonne année ba meilleur fait toujours parce que les lots déjà les 11 les 12 les 13 et janvier aussi la nzambe nanga mpia kao wapi 13 janvier Seigneur ba meilleur ve la grande famille ba meilleur ve ba bonne année na bino nyonso merci na bandeko nyonso donc 10 jours au jour mama BBC na téléphone 10 jours au jour bino bongona mama BBC na bino voilà boko tana nuto solo la to boko tato solo la et ça là bien lorsque maman BBC tu dois intervenir maman BBC t'as un loko yo il faut intervenir vu que t'as là yo tango ko intervenir bat comprendre yo koloba et voilà bande ko biso nyonso toyebi déjà na belle vie télévision toza na film na biso ya la boniche o lelo tokota la 11e épisode nango c'est-à-dire que non lumbe donc c'est lumbi solo kuna mabe makasi ilumbi penza solo linda kuna toyeba te soki linda za ye moko Lucifer soki ye moko diablesse soki ye moko sirène tozoyeba te na film oyo ya la boniche c'est-à-dire que non linda amemi biso likolo makasi na ndenge moko ya koloba bandeko boyina mwana te eza se mosala na ye eza vraiment ka mosala ya sepelisi biso kolandana na coaching ya Poutine il fallait pesa oyo apesi biso il fallait pesa oyo apesi biso wana c'est-à-dire que notre dose na koina mwana to dose ma BBC linda oyo boni na mwana eza musala bolanda nde Poutine mutapesa ki role wana likona ngwa coacher ya pesi o Poutine alukaki siko toke nango ndeni to sali nde bande tozaka batu franchement tozaka batu et puis linda adongola misu mino o baluba balobaka mishiku ao sape mishiku na ye wana boy donc ye awa eza misu il faut réussir alors film na biso ya la boniche totala siko la boniche o eza Patricia bakosila na ndenge nini na linda parce que linda mais non et voilà Patricia déjà a pris déjà position à Fongoli déjà Davina ya kolobake non au soi-disant petite sœur na yo azobi mana mobali na yo ça fait un bout du temps que mobali no azonga kané avant azonga né à temps mais bazala ko kipe kuna boye c'est vrai Lili oh non bravo à Davina. La grande famille, bravo à Davina. Non, Davina, elle a tapé.
Donc Davina a côté na personnage. Koloba mingi. Donc Davina na film on a eu qui n'a pas français hein. Na qui na français bande konzamba sunga Bellevue oya kendata na Netflix et soué na biso comme Bellevue ba film ne kota na Netflix. Donc otali Davina mais non bande kona lobela ki angote na bitika na loba. Davina akenango kitoko moko. Donc, nous comprenons tes coaching. Attendez, nous avons bino bon, nous qui na chair de poule, nous qui na chair de poule. Davina, oh mon Dieu, face à Zoloba. Donc, on dirait, non, Davina, elle vraiment artiste et comédienne, elle professionnelle. C'est comme vous imaginez coaching à Poutine. Babylon quoi boye. Na Davina ndenge zawana, je vous dis bande ko botala ba film belé à Davina. Davina ayebi ko jouer et dépendra sikoyo na muto azo coacher pe bino, ça compte aussi. Na ebite coaching ya Poutine et pas Davina ça ki ndenge nini po Davina pe pesa biso ba biloko na zo pesa biso. Donc trop à l'aise. Donc à côté donc na yo kana cher de pourtant on a expliqué bino na on comprend na yo baté bande ko so bo ko ta penza na film kitoko bo ta la penza Davina ata tozo ya Davina zui Davina ko tuna ngulu mais to loba pe Davina apesi biso nini oh ada lobi ke no yango ki aveugle na ya ko loba lobebere bo ndenge nini pe ma pe. C'est-à-dire que nos coaching ezaki que no yo ndenge ozano komi aveugle il faut loba et puis eza ya solo ba aveugle bazalaka bongo ba aveugle bazalaka bongo so bozo et bon tala mutu déjà azomona te il faut loba ka ndenge azoloba wana nzambe. C'est-à-dire que non coaching elekaki kitoko pour moni mutu soko ozomona te. Ouais, ozo beta maboko, il faut loba tuna. Il faut loba c'est-à-dire que non à côté na personnage aveugle. À côté na personnage aveugle. Donc Davina bimisi biloko moko boy donc ozo talanga donc 10 jours au jour na omona ba film nyonso o to tala na Bellevue télévision ce qui Davina zalinda za to découvrir kaka ya sika. To découvrir ya sika monotonité donc ba la kisabiso ba ma ya sika pourquoi pas to lobela yango pourquoi pas to betela bango maboko donc Davina zo kende nango tali boye banabi eh mon Dieu Davina total nan toi s'il te plaît Davina hein essaie un peu de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Je vois rien mais je te jure que je vois rien. Comment ça? Je sais pas. Je suis sortie de la chambre. Oui. Je venais au salon. Du coup, je voyais rien. Je voyais rien, j'ouvrais mes yeux, je voyais rien. C'est qui est là? Ada. Calme-toi s'il te plaît. Est-ce que tu peux te calmer s'il te plaît? Ada, je vois pas. Un accident. Ada, je vois pas. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Elle s'est réveillée comme ça et ne voit rien. Chérie, je suis là. Nini. Elle s'est réveillée comme ça, j'étais dans la chambre. Ada, je te jure que je ne vois pas. Je vois personne. Je vois pas, je te jure. Qu'est-ce qui s'est passé? Je vois pas. David, calme-toi. Je te jure que là. je vois pas de Ok, pierre, mon ok. bon. C'est bon. Je suis là. Je suis là. Comment ça s'est passé? Elle s'est réveillée, elle a crié. Je vois pas. Chérie. Je vois rien. Attends, essaie un peu de me regarder. Essaie un peu de me regarder. Je vois rien. Je suis là. Tu me vois? Tu me vois? Je vois rien. Je sais pas qu'est-ce que tu as vu. Je sais pas comment tu as vu. Qu'est-ce que tu as vu? Je sais pas. Seigneur. Je te jure que je vois pas. Ok, c'est bon, ne pleure pas. On va aller à l'hôpital, d'accord? On va aller à l'hôpital. Rien, elle s'est réveillée. Tu peux rester calme, au moins. Tu peux rester calme. Niniamo. C'est ma soeur, Ada. Je te jure, elle dit que c'est ma soeur, ça s'entend. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'étais ici. Je ne sais pas. Tu comprends pas ce que je dis? Je ne sais pas. Je suis là. Touche-moi. Je suis là. C'est moi. C'est Ada. Sommes bien. Tu peux expliquer ça? J'étais dans la chambre avec Davina. Nini, Arrête d'agir comme ça. Arrête de t'agiter. Ne la touche pas. Je suis là. Je suis avec toi. Je sais pas. Je me suis réveillée le matin. Elle a commencé à crier. Et elle est devenue... Je sais pas. Elle m'a crié. On parle à l'hôpital. Tiens-toi. Donc na tableau ya bateau yo donc français na français
Na tableau kaka lorsque eza et pas Linda, Davina, Ada, vraiment kitoko makasi parce que to zwa kapé. Neti nga maman BBC na zwa kapé za ba appel ya Côte d'Ivoire. Non, je suis à Côte d'Ivoire, nalandaka Bellevue télévision et voilà voilà. Ezo aidé pe bato libanda na ba pays mususu ba français pe ba comprendre. Ata linga le kozala mais français pe ezo kota ba o comprendre pe histoire. Vous comprenez la grande famille. Alors c'est au moins ça to sepeli vraiment na Davina netinga na sepeli vraiment na Davina malgré tozolo ba Davina ko tuna ngulu mais a pesibiso eloko oyo Poutine abane ko luka. Donc a sepeli sibiso a koti sibiso na personnage. Poto inae c'est parce que a koti sibiso pe na personnage. A koti na personnage nae de salibiso pe to sa nini to inae. Façon à jouer et salibiso to inae. Mais même pena na Linda. Siko bandeko to solo la siko. Na kangi na parenthèse na pourquoi toza esuswane BD na 16h30 17h30 na biso en Afrique du Sud ya nani ya film na biso ya la boniche autokota la lelo 11e épisode la grande famille maximum ya ba j'aime maximum ya ba partage maximum ya nani ya ba partage oui bandeko ceux qui pena nos s'abonner te s'abonner et pas Bellevue télévision souka nango yepe au s'abonner pas maman BBC parce que ba dessert ezalaka penza ya bandeko famille bota boza souka maman BBC tozu desserté bina bobe misa maman BBC 2025 to yo ke belé to loba muke matai bino wana ne maté ba te ya ki biso lobi na église ba bito yo ke belé to loba muke nga maman BBC na okoka lobi maté lobaki ke balobaki ke no to loba muke to yo ka belé to loba muke problème voilà chance pe biso ba maman BBC to yaka na biso ko finga te to yaka ko interpeller to yaka pe ko telema ba anti valeur dans les bons sens et voilà quoi c'est-à-dire que non nzamba jai voilà la grande famille je crois bomoni titre na biso bomoni photo ya miniature na biso na kota na lisolo na nga ona memela ki bino lelo na loba toujours que non la grande famille numéro na biso ezawana na za na besoin ba conseil na bino ba reproche na bino et voilà pour na musa na biso ekende liboso voilà. Maman BBC déjà nayaka nanga pe ko finga te maman BBC nayaka na ba vérité na ngai nayaka ko faire réfléchir dans nos bateaux to raisonner dans nous ensemble vie ya ba réalité ezoya sur les réseaux sociaux ya ba injustice ba insulte et voilà ba humiliation et voilà to moni ndeko na biso dipine oyo azalaka na TikTok ayembaka ne ba nzembo na ye voilà je crois na tiela ki bino nzembo moko oyo atiela ki ayembela ki Bellevue aboka ki Bellevue quoi lorsque na ye ko sala analyse émission na ngai c'est vie ya ndenge na moni na mona ki bandeko moko ya les abakwiti intervention na bango o basala ki vraiment na place na bango nga maman BBC na yo ki soni fanatisme ou encore ceux qui mutoza libre ya ko sala choix na ye yango bozomo na bato baza je peux dire bato baza vérité comment se fait-il que bozela non to landa après na ozongi la bino yango yo ya misuni loboko musuni tola misuni suka misuni mbuta musuni litama musuni kobosana te Feshula musuni, yaya. Feshula musuni, tola musuni. Bellevue Kandi la patrona. Écriture à ma bébé, ya musuni. Sarana. Bandeko, libanga wana kaka kombo ya Bellevue kaka ndenge koti wana Bellevue Kandi. Écriture ya musuni écriture à ba bébé donc c'est-à-dire que non juste ka kombo ya Bellevue ndenge koti wana ba abakwiti ba perdre mon tout ya nga mama bébé setangu na yaka koloba nini na loba ke no bandeko bomoni gloire oyo ba welela kango te gloire ezalaka ya Nzambe dans la vie kolinga te kaka yonde ba linga yo dans la vie kolinga ka te yondo zala numéro 1 te
Dans la vie kolingate ke non batu nyonso batinga mabali zala kaka yo kaka yo kaka yo kaka yo. Soki ezalaki ata bongo ke no biso nyonso nde tobandaki kotinga mena nzambe na biso be tosala mpe masumu te. Comment se fait-il que la grande famille to réfléchir na pire esprit eza na ndenge moko mabete to welela pe dipine te parce que ye moko dipine ye moko mi bimisi ye moko ami longoli poso ya koloba ke non aza famille libota bon kolanda na musique na nga na ye te wana pona ko sa peut-être publicité ya dipine non mais na yende kolobela réalité o ebimi na sima ya ye koyemba kobwaka kaka belle vie réalité o elandi na mitema mabe ya bakwiti Tolanda. Kiti nanga on passa MK boutique dans la promotion 50% boya. Bale bimka siko de bale. Na matika pona biso so yembeli kaka. SB si la bisa lui ya de bale bimi a kasiko. Depo bandi la fozute tu peux okata ozwa pété. SB nde makam so bien bikaka. Ngana yebaka ngana tozonga masuwa monko. Kwambila. Ya mena senti kwambila wabui wa nini baba ni ya vérité. Morgane Kazadi boutique balobi muto alatisaka ba grande dame yeyo boutique Morgane Kazadi MK boutique donc ya na bizana tona balen so tenkara ya musuni ya bakuk. Balen moko. So thanks to SB ozumu susu nzambi. Na kiti bébé, je t'aime beaucoup. Yeba tozo na masuwa moko. Koto na bisonde likama shiko ezalaka. Bisonde na shiko toza na problème ya shikonte. To na problème mbongo te chérie. Morgane Kazadi problème nini yo nanga ero yo. Il faut me zate bébé. Yemba na yo mais to bikaka pe biso babakuka. Ante ke ngande kuna yo. On a besoin d'un problème té. Yo pas un problème na biso té. Biso peut un problème na yo té. To 5 ans yembe la biso no biso bana musique ti. O banda sko tia son. O tia biso boki biso pe moi libanga. Biso pe baba cook to se retrouver. Ma chérie, on t'aime beaucoup. Bisous. De gros bisous à kwetu. Yo za macha ma menu. Macha ma menu on t'aime. Ngai bandeko bauti kolanda ngai na place andeko ya mwasi na yoki soni moko na yoki soni moko na koyoka ye oyoka keno oko sentir keno aza mwasi peut-être aza mwasi ya libala aza pena bana yango tango nga na yaka koloba awa nzambe na nga na banjo mata yango te nga na yaka koloba awa na lobaka bino babakwiti bo réfléchissaka wapi vous êtes trop terre à terre bozama yele mukuse boyebi mutu soki mabe leki raisonnement ezaka esute buzoba na buzoba en plein life mutu en plein life azobwaka na ye kombo ya belle vie aobwaka na ye belle vie mais oye obimisi ya yo voix ya koloba que bwaka PSB soki otangi SB balen ndenge bino mo boyebi na ba TikTok na bino na ne bochaka ba soki ba lion soki ba nini ba mbongo na yebi na nga via ya TikTok tekande na mona kana nga mpasa na zalaka na nga vraiment nazana nani na nga ya TikTok mais naza vraiment nini te parce que na yebi ndenge fonctionnera te ba life na kota ka boye na kota na ba life abato moni boye pas mais je suis pas vraiment trop TikTok pour na yebi ne ba sali la nguti na oyo kaka tiabla balen o kaka lion bwaka SB basi ba bwaki belle vie oso yoki babwaki belle vie mais ozo ya wana ya oza mwasi ya libala oza mama bala tu es comment vous êtes comment bino bakwiti bozanga soni c'est-à-dire que non soki bino yango wana Poutine zano naturel mama na ngai oza na yo feki te yango ba biso ba mama BBC to linga na biso Poutine na biso pour de vrai yango bomona boza ebele ba soi-disant ba chronifuati ya ba kwiti boza vrai tel na yesi la parce que ba ot pesa bino ba mbongo botingami wana kaka pona mbongo wana ba pesa kabino mais vous n'êtes pas vrai avec la personne de Silauka. C'est-à-dire que non lorsque bino bozotia ba mbongo na bino Angers
mais boza vrai te. Yango bo se retrouver na ba chroniqueur rebelle ba chroniqueuse rebelle bo pesa ka bango ba mbongo po ba ya ko sala bino musala o ba sala ka ya ko dénigrer ya ko finga ba artiste ya ko finga belle vie. Nga mama BBC soko pesi nga mbongo po na ya ko finga peut-être si la uka na ondima ngote. Nga na ko ya ko recadrer ko la na ndenge musala na ezo beba zo mona te ndenge ezo beba. Lelo to ya ba chroniqueur rebelle o ba oya pona ko finga belle vie basé belé pourquoi parce que vous les abakuiti bo pesa ka bango mbongo automatiquement tant bo pesa bango mbongo boye ba keno bo sombi bango basé sous vrai ba komi na intérêt moko boye yango bo mona musala ya puya nani ya sila uka e kitana se e kende na se parce que bato na nyonso ba yebi ba faiblesse na bino boza sous atana un mois ya koloba te po bo sombi bango et bambi bino mutu en plein live à sa bois qui mutu boyo qui pesa bien lobi belle vie kandi écriture à misuni mais ozo ya pona koloba keno bois kapé biso tant ozo loba keno bois kapé biso ce qui sikope la dame aussi pe a bois kaka yanga ni pas van alors ki keno bo changa na confusion bo po nini wane comme isko menace bande on loba très bien na koti na loyenge wana te na juste ka pona ko interpeller ba kuiti façon o bazo fonctionner bolingo gagner batu na mbongo yango na musala mama na bino ezo kende na sezo bamba na bozo yeba te batu ebele bosombi bango na mbongo baza pembeni na ye baza vrai te na ye yango wana aza confuse azo yeba ko bandela wapi ya kosuka wapi te parce que la majorité bato aza pembeni na ye bosombi bango baza vrai te aza neloko akolobela bango te po soki ameki kaka pa babambi ye na se en plein live nde eloko elekelinga en plein live mutu azo apesi position ake non écriture à misuni mais ozo recommander ozo sengaye soki obwaki ka mbala moko baleno monite bacheli mbongo te famille bota toza na biso ka bongo toza ba puwa ye moko mama biso alobaki ni soki boza ba riche boza la ba riche o bolingi nini nyonso to sito tikeli bino toki ko sala pe concurrence ya mbongo te wana toza isusu vrai te na Poutine na biso kolinga Poutine tu dois être naturel bolingo no il faut ezala naturel ezo utana katina ozo ya kosomba mutu po abwake la bino SB siko dites-nous d'abord soki pende ko mwasi pe azaki sagité abwaki pe SB wana bino pe bozunani bale nango soki lion yango bochelié après bokoya ko sala ba life bokolo bakeno abwaka ki pe belle abwaka ki pe SB na ebité bolingo bozwango ndeni bozola dans la grande famille bon aimer bon partager to zong sakaka sens ya kibomoto ya batwa en plein life donc yé pour elle tant moi mata qui paye bon déjà façon ba solo là qui eza keno ba yebani donc pour elle il y a mona qui on dirait aende ko casser ce ko casser wana azo se rendre compte que non eza life ko bambaye. Mais na mona ki pe maman moko boya mataki aza pe soki abakwiti ayaki pona ko telemela maman oyo abi non soki mutu asa sali choix na ye asali choix na ye na lobby yango pe na o répéter na ye ko welela mutu te na ye kaka juste ko interpeller ko fongola kaka eloko oyo ya koyeba ke non qui sont les abakwiti soki lelo mama bango azo bambana ndenge azo bambana wana bangi ba mbrier batu na stream ya soki stream nini yango wana kuna film na bango ekokota ba oye bateke nos applications boye ko latisa batu na 2025 no bino bosombaka na bino nde batu si la dame aussi elle est faible ya koloba keno bango bino bokabaka mbongo aokende aotala siko intérêt na ye ya mbongo bo pesa ye mais na kati ya mutema na ye ayebi ke non fan nange eza Poutine eza sila te. Est-ce que vous réfléchir? To ya isusu kaka to banaka ko ya kolobela bino bongo. Yango zo mona ba chroniqueuse belé ya baleza bakwiti na yebi bango ponga na tanga na ba kombo te. Baze belé ba o balingaka sila ukate mais loko bino ba bakwiti bosomba bango na mbongo. Yango bazaza wana bino bokanisi ke no balingaka sila ukate. Pour ceux qui pensent qu'ils battent moko balinga sila uka balinga ba travailler ata lokwa ne yo mama bébé ça travaille kapona Poutine na ye
na ye na opesa no ba valeur ya produit nanga. Eh, mais ce qu'on tali la majorité ya ba chronifoiti o ba ya kapona sila uka. Na be mission na bango tout au moins na ta valeur mon côté o ba pesa nani fan na bango. Par contre ba ka ndeko bambaye na se, par contre ba ko bimise ke na zane lo côté. Menga mama bébé c'est tant que na lingi nanga Poutine nanga na okyo ya ko sali lango ta donc na contrôle la kanini na ko bimisa la munoko nanga pour na produit nanga pour na nini parce que je suis vrai na lingi na ya kati ya mutema pour ceux qui pour meme linga mbongo na yo awa na roboya na koboya bon moni la sœur elle avait refusé elle n'avait pas joué peu mbongo en plein live elle n'avait pas joué mbongo. Mais azo kite aboye ki na ye aboye ki ne soki baleine soki nini yango alobi nini alobi awa siko bokomi boko menacer nga boyende ni bo somba bato o eza bien te bo linga bato o bako apporter un plus na carrière ya sila uka na ye nanga ka ko ede bino na ye ko fongola bino buzoba na bino Neko fongola penza buzoba na bino to welela te ponga na oki ko sala loko wana te na ko comprendre que no ya pesi ne position na état normal mokili yango so kende bongo mutu apesi position na ye to boma na pona loko wana bino baba kwiti nde bo memi loko wana ya ke no mutu apesi position komi bitumba soko tangi kaka SB awa otangi ba quit na bakisi omoni depo bandaki life na ba pesi yote soki aza naturel soki alingi belle vie pour de vrai aocha kiloko sote sko bino bolinga alinga SB na makasi bomo na place shit na bino euta bolingo gagner batu na mbongo siko bo gagner batu ngo na mbongo musala sikoyo ya mutu na bino e bambana na sebo mona te ninga za wana soki bo cheli mbongo soki aza pe mutu kelobi na baluka na ngala zola nga mbongo koto au sala ngo kande na oyebisa bino au sala ko lia bino ba mbongo. Peut-être aux bino mais na mutema na e eza belle vie eza yete siko pona intérêt siko bo mona te que no bino moko bo se faire souffrir artiste nani chronifoiti o azo défendre Poutine ou encore azo défendre Sila Uka soko ayebi ba valeur ya Sila Uka ayebi valeur ya nani ya produit na e aoye ba façon ko protéger. Yango mona na lobaka na vie to linga kozala vrai bomoni bolingo intérêt ezalaka bien te bomoni eloko nyonso ya intérêt ezalaka bien te osomba batu kaka po omona te non plus osombi batu ebele c'est plus que non oza susu na un mot ya koloba te parce que baebi nalobaka ngo la grande famille boloba bokomelanga kuna naloba ngo te ke non Sila Uka akoki jamais kobima koya koloba boye botika et si longtemps que non aebi ke non ba koni foti nyonso baebi faiblesse na ye yango omona musala ezokende ezobamba manase azo comprendre te po nini akotisi bato oyo baza vrai te na vie na ye akotisi bato oyo bazosunga ye te po babiso bamosusu otango toyaka mpe tolobi yokanisi ata keno Poutine alandaka biso te alandaka kaka ti de bouche à l'oreille alandaka na kolanda wana aza pe atane eloko moko akomona nani mama bébé se eloko alobi eza ya solo bala moko ye pa azwi ankesi yango na mosala na ye siko ntango koya ozofinga yo papa Serge Libumu yo soki nani yo boye yo Da Costa ozofinga
Yesi la uka zo mona. Avandi kimia. Elobi nini. Elobi ke non. Azan eloko akolobela ete parce que mutu wana basomba ye déjà na mbongo. Bongo te. To solo la. Kiti nanga on passa. MK boutique dans la promotion. 50% boya. Bale bimka siko de balem. Na matika pona biso. So yembeli kaka e. SB si la bisalu ya de bale bimi a kasiko. Depo bandi la fozute tipo kata ozwa pete. SB makam so bien bikaka. Ngana yebaka ngana tozonga masuwa monko. Kwa mbila. Ya mena senti kwa mbila wabu nini baba ni ya vérité. Morgane Kazadi boutique balobi muto ala tisaka ba grande dame yeyo boutique Morgane Kazadi MK boutique donc ya na bizana tona balen so tenkaka ya musuni abakuk balen moko so tenk su SB ozumu susu nzambi na kiti bébé je t'aime beaucoup yeba wa tozonga masuwa moko koto na biso nde likama shiko ezalaka biso nde na shiko tozana problème ya shiko te ton a problème à mbongo te chérie. Morgane Kazadi problème nini yo nanga ero yo. Il faut me zate bébé. Yemba na yo mais to bi kaka pe biso ba baku. Ante ke ngande ko na yo. Ton a biso na problème te. Yo po na problème na biso te. Biso pe ton a problème na yo te. To senka ka yembe la biso no bi ozo bana musique ti. O banda sko tia son. O tia biso boki biso pe moi libanga. Biso pe baba cook to se retrouver. Ma chérie, on t'aime beaucoup. Bisous. De gros bisous à Kouetou. Yosa macha ma menu. Macha ma menu, on t'aime. Boboni niveau. Boyoki niveau. En plein live. En plein live, faut se mouni déjà badou. Et les abakoutes, vous avez un problème sérieux. Yango na tunaka entourage yango ya sila uka o ezaka ba nani ezaka ba buriki lokwa ba mamoyo donc azom mata azab sûr na soit disant peut-être lion na été ngoko loba ko tia lion nde asombi mutu so na bino bando otangela bino bakoni fwati na bino baza pembeni na bino bazalaka vrai na sila uka wana te po bosomba bango na mbongo baza ebele mais na sima caméra Bellevue azokoma bafilme Bellevue ayebi kokoma biso koto tala kaka boye siko baza na shot te parce que bosomba bango yango na bamemelako kaka badésordre osomba bango oza lelo kokolobela bango te yango bamemela yo désordre. Aimez partager la grande famille. Bon, aimez beau partager bisoto solo la to ça biso comme ça là. Sikoyo, la dame alobi na komi kozwa ba menace moko pas comme possible. Siko bino koza bato ndenge nini? Mutu alobi atangi ka kombo ngana bande ko na olobe za analyse na osala nga émission na nga vie ya likambo parce que za matière. Mutu apesi position na ebino boke ko banda ko finga e. Mais ezala baba kwiti mususu ba oya ta moi maturité, moi manière, moi savoir, moi humanisme. Abi je suis abakou mais boyete. Namona ki mama wana penasa ki na live fam parce que na sina effacer vidéo ango. Eza soni.
eza soni na oyeba te bato yango oyo baza bamboka tie ojeka bato mpenza babotama na bafamille batanga na baklasse mpo bazala na bacomportement boye mpona kozanga ta lorsque ozokota na life yango ya moto ozosenga bakotiso na appel yango na life yango ozoki ata seconde te ya korefléchir ya koloba ke non parce que namonaki azalaki plus na 300 personnes en ligne na yo moko donc yo ntango ozobima pour toi tu te dis que non naoki kosomba ye naoki koganye donc bino nyonso nde nazozwa ye aokoma SB orefléchissaki ata na négativité te ya koloba ke non ou bien encore conséquence ntango na kobima boye nde naoya koloba boye esa ndeni. C'est par là boya opesanga raison que maman bébé solo olobano ya solo. Si là où elle est entourée par donc na habité sur benga bango ba bourrique soki batu ya zamba e soki batu ya wapi pour insister pe olobela mutu ke non soko lobi kaka SB balé moko ye pa zo benga bango ba balé otangi pe les abakouk na bakisi isusu siko pour par après nde siko problème nanga pour par après boya kolobela ngo nini boya kolobela ngo ndenge nini yake non abwaki pe sila abwaki pe SB to ndeni nde eloko elekelanga pour façon déjà libanga ne vandaki depuis jour wana il fallait bossi la mako Muto abatu pa lobi ke no o ekomi likamuni o menace. Franchement, si la ouka sola na batu na yo mama. Batu onyo so sombaki bango ba rendre yo mauvais service. Tala siko bakomi koleka tina ba life en plein life baya kolakisa ke no bango basombaka baya kolakisa ke no bino bosombaka bato. Yeah. Eza na batu penza elobi ata Karine Mokonzi les abakouk les abakwiti bafanu moko so pe ndenge nini Mandeko bo aimé bo partager tozo ngisaka baba kwiti ona nzela to ya ko faire voir bango ke non baba touté sko chose grave na mitunaka bango nyonso ba réfléchissaka la majorité exception ezanga ate franchement mais la majorité bango nyonso bazaka ba réfléchissaka lokwa ba réfléchissaka bango nyonso ndenge moko. Incompréhension, mutema mabe, lokuta mafinga. Ce qu'on a battu, oh, quelques personnes, oh, baza bakwiti, ba condamné maman ngo oyoyo. Tambola na mokili omona makama. Vous savez, eza bato mususu ba okanisa soke non si la uka mutu atindaki si la uka atindaki ete biso nyonso tozaki na life wana. Le problème c'est quoi? Soki kolalela si la uka eza ya koloba ke non de part na ye abandaki mabe na bafan na ye. Et biso to la kise kaka siko tala siko ba biloko oyo moko adoptaki yango dès le début tala siko.
Maman autant wazo lo bawana, ezate ke no nani sila uka tinda kiete. Aza fan ya sila uka. Eloko ya sali eza eloko deja bino bosalaka. Siko ye sikoyo abambani esopie parce que en plein live. Parce que bosalaka ngo mingi subasma. Eza na mutu moko te alobi ke no sila tinda ki non. Yes, a fan. Ça, nani fan à réagir boy pourquoi? Parce que ayebi nani nabino. Devise nabino. Ndenge tambolaka. Ya kino bosomba kabato. Kiti nanga on passa MK boutique la promotion 50% boya bale bimka siko de bale na matika pona biso so yembeli kaka SB si la bisalu ya de bale bimi a kasiko depo bandi la fozute tipo okata ozwa pete SB nde makam so bien bikaka ngana yebaka ngana tozonga masuwa monko kwambila ya mina sentu kwambila wabui wa nini babani ya vérité Morgane Kazadi boutique balobi muto alatisaka ba grande dame yeyo boutique Morgane Kazadi MK boutique donc ya na bizana tona balen so tenkaka ya musuni ya bakuk balen moko so tenk sur SB ozumu susu nzambi na kiti bébé je t'aime beaucoup yeba tozonga masuwa moko koto na biso nde likama shiko ezalaka biso nde na shiko tozana problème ya shiko te tona problème ya mbongo te chéri Morgane Kazadi problème nini yo nanga ero yo il problème eza te bébé yemba na yo mais tobi kaka pe biso babakuka ateke nga ndeko na yo tona biso na problème te yo po na problème na biso te biso pe tona problème na yo te to senkaka oyembela biso ndo biso bana musique ti o banda siko tia son o tia biso boki biso pe moi libanga biso pe baba cook to se retrouver ma chérie on t'aime beaucoup bisous de gros bisous à kwetu yo za macha ma menu on t'aime SBD makambo tu aussi ça là il faut que vous pété. C'est-à-dire que quelque part boyebi ke non famille libota ba sombaka na bango makambo te ba sombaka buzo bate. Ba sombaka buzo bate yango pe sa valeur na Poutine. Obino bo sala bo sali ke non mama bino abambana na se bo bebiseli image belé. Le quoi yé pas za mutu moko aokoko olobela bino te yango na zabi oza bino nyonso na kitunga moko. C'est grave, hein? Au nom de Jésus. Et puis, azana ba sentiment moko boye, attendez, nandengo aussi ça là, il faut qu'on soit pété. Et ça problème te. Ngana lo bananga miko nyoso awa bitumeza nde ya kaji bakota na kaji kuna ba filmer. Est-ce que vraiment toza na problème toza na temps ya ko sala ba chantage ya ko ba bocha ba mbongo boye po bozo dipine boye boye non. Ata boche ba mbongo ebele bozu pe dipine ngo bochi wana écriture de makambo. Problème eza awa eza des problèmes à écriture eza likambo mbongo te eza likambo mbongo te. Et puis tango zolo ba wana ozape ozola omona na kenon tu as aussi une famille à part peut-être famille non peut-être moi si mon bali non na banana ozape na famille ou peut-être okiko sunga.
mais olingo ya kokaba mbongo toboyi te kokaba ngo toboyi te mais olingo ya kokaba mbongo na buzoba moko boye oyo ezanga ni mutuni na makolo ta musu mwana tata mwasi no aza soki wapi yango ero oyo aolukata sapato akolata mais yo lingo cha mbongo na yo anje pona kosala buzoba moko boye pono gagner mutu mais mutu asa pesi position na ye kokaba toboyi te na oloba ngo bien badeko po bo comprendre nga mabe te kokaba toboyi te siko e façon o moi so alingaki koya kokabela ya kosomba mutu po ayoki keno donc pour être ayoki kaka keno babwaki écriture kuna ya misuni yembala moko elle s'est dit ah dipina na za mutu nanga to sololaka donc o solola na convaincre kaka yi comme ça to zoyer nde bongo biso ba congolais to zalaka ato pesa na mutu mbote voilà osomba eloko epa na ye na sololaka na ya wana mutu nanga. Donc la façon dont moi sotango abimi na ba courage wana azaki na sentiment na ebi keno dipine ba sololaka ne déjà kati parce que na causerie au sentir keno ba yebani. Ce zala susu ya boye keno pardon bati la grande famille. Bande ko je crois na chité na lobby déjà o ezaki l'essentiel. Les autres monde ba to ebele o bazobima ko finga ba acteur ba comédien. Ce sont les chroniqueurs, les chroniqueuses. O baza ba soi-disant ba tu ya sila parce que yé moko a valoriser bango a certifier bango a boaka bango. Ba somba bango na ba mbongo. Tant to lobaka keno bo pesa ka bango ba mbongo ne ba ya ko finga bino ba to bondima kate. Bozaka kawana bellevé vi que non bozanga objectif basomba bino maele pe suka ekomi kaka belle vie na munoko ata fo nothing kaka belle vie ata fo nothing kaka belle vie ta ya ko réfléchir ezate parce que basomba bino kaka ekeloba keno bo bundisa ka belle vie na likambo malonga te na likambo ezanga mutu na makolo boye na kombo ya belle vie. Bref, la grande famille, je crois na komi nanga ko chité. Tokutana na pourquoi na film na biso ya La Boniche na Belle Vie Télévision. To jala ebele wana et ça biso bien. Et ça vraiment biso bien. Restez branchés, scotchés. Bon début à semaine, sous bonne année na bino. Meilleur vœu. On est ensemble la grande famille. Focus toujours na Belle Vie Télévision. Et sopi voisin. Bamani penza na se. Alors je vous aime bien. Tokutani prochainement. Bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.